yango ndeko nini oyo abwaki pétition pona Karine Mokonzi. Eza vraiment yo mama Congo. Mais mama Nsengo, imagination oyo otie pétition balobake Karine Mokonzi. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mama Congo osali pétition batu bakoma bokotisa na autorité ya Belgique pote Karine Mokonzi azwa likama. Bandeko bozoboma tango na bino ya pamba. Parce que bozosala bozoba. Bozoba pourquoi? Parce que bozoloba makambu oyo bolingi bofondele ye. Alors foko yeba Karine Mokonzi banda azana Belgique, banda atiaki ngunda na ye, pe banda bofundaki ye. En tout cas, bambila na autorité ya lola Belgique ba yebi makambu na ye kitoko. Oyo bino bozo sala. En tout cas, eza na faveur ya Karine Mokonzi. Pamba te soki biso tolobi siko tosala ba capture d'écran na ba video oyo bozo salela Karine Mokonzi ya campagne ya haine ya mauvaise témoignage boyeba bozo risquer binonde bozo problème. Parce que oyo bino bozo sala mauvaise accusation. Eza clair et net. Ezomonana. Ezomonana bozo loba pe na batango o bazo ya. Bazo tuna bino to sala nini pona Karine Mokonzi. Orie bolobaka likambo bolingi? Non. Karine afingaki mama Congo. Abalukili mama Congo. Akomi susu na ese. Yango wana bokoma kuna makambo ya makasi penza oyo kotinda bambila gouvernement ya lola bayebake oyo mutu mabe. Donc tina kati ya ba video na bino ezolakisa ezoyokana ndenge bozo sala complot. Namoni bino bokozala kaka akize ya NT, akize pe kaka ya fausse témoignage te, na akize pe ya fausse accusation te, mais faut ba akize bino lisusu complot de malfaiteurs, groupe ya ba théorie boyebi kaka, mais sa minduki po oyo bino bozo sala bozo kanisa to bolingi bo terroriser Karine Mokonzi na la Chine. Alors naza sir Karine Mokonzi na ba chinois bango pe soki bake na mbila to biso bato tokoki kokoma pe tokokosa toza pe théoriser ou bien tokoloba penza vérité biso tokosaka te. Bon makambo bozo sala et théoriser biso yango toko benga bino complot ya ba malfaiteur ya groupe terro yango bo théoriser biso oya biso za vérité. Boyanga kaka te mais bosambela po onga na zoloba eza logique. Nanu ekomi na pratique te eza na théorie. Mais oyo bino bozo sala pétition na bino eza premièrement échec. Nga papa robo na bandolo la bino kutu avant. Ye. Oh. Ah. La moni wana eza muke. Sia. Ta. Pata. Sia. Ta. Pa. Ta. Eolo. Oui. Bino foba wola bino bongo. I ho ha eza pona bana mike.
po bosokola basani mais bino fo bozwa be wolo babimisi bapake Karine fo zonga fo kende boye heureusement mama Congo azaka déjà na bapake na ye bino boyebi te mutu lokola Karine Mokonzi même na gouvernement belge azane besoin bino boye comprendre la réalité te na pesa bino réalité nanu ya makambo mususu ya bato mususu oyoyo boyokaka boyebi biloko basala te na oyo basala po communauté ekoma ndenge eza te bolanda bien bino kutu mingi bokoyeba te me botuna te bamama na bino na bapapa na bino mbala liboso na Suisse barefoule plus de 20 et quelques Zaïrois balakisa bango na télévision ezalaki kaka 2 canal télévision kaka oyo ya Zaïre donc total ezalaki kutu moko kaka na moko ya Braza de alors na télévision ya Zaïre bato tu batala barefula plus de 26 Zaïrois alors bakoma balakisa bango na télévision balakisi bango te na bambila me na ye moko Léopard Mobutu bango wana tu Mobutu azoloba bango nyonso bavandi wana télé Zaïre ke na Mongaliema bakaminio etelami bazofilme bango biso na kati ya bandako bapapa bazoloba bandeko bakufi bandeko na biso bakufi surtout mingi bazalaki pe bana chango alors toyeba kaka bakufi po makambo bakomi na gouvernement belge et puis baza bangunda lisusu na makambo yo Suisse akomaki Belge kote Suisse makambo yo bazali na comportement o bino bozoloba ebebisaka bato pa télévision sili lobi nango tozozelaka toyoka basango balimwaki po ebembe pe bokomona te mais lobi nango bazonga na bandako na bakarte per citoyen na bambongo na passeport a sika po boyebaki moto bino bozomona aza na valeur te na Zaïre ezaka deja baza na valeur na kati ya gouvernement soki na Zaïre na kati ya bato ya minene ya très important neti Mobutu bato wana bazalaki na valeur elakisi mbala moko na lola na Belgique baza 10 fois na valeur Belge ayebi baza banoko tobenga bango banani banoko Karine Mokonzi oui aza na valeur ya kosakana te na communauté ya bakongolais ya bazaïrois elakisi na Belgique akokoma na valeur susu makasi na gouvernement belge mais yo mama Congo oui yo nde penza même na famille na bino kaka na ndako yoza valeur eza te bon okoloba wana ezalaki makambo moko Mobutu alingaka dondwa tokena likambo mosusu Niarchos tokomisaka ete lelo no Niarchos azalaki na ekole awa azalaki koedike bato na poto no Niarchos adikaka te abetaka sapi na ye sapi yango azalaki kozwila yango ndenge nini boyebi masolo deja Niarchos azalaki na mbongo azalaki kozwila yango ndenge nini boyebi masolo eske wana eza edikation mpo na bana nakanisa mama Congo koloba yango te oui mais Niarchos aza mutu munene na bakongole pe azala olingo ko exemple ata azalaki ngunda aza kobanga kokende Congo mais bato minene na Congo baza kokutana na poto bamisisia minene balwambo bakokutana na poto pona peso susu elengi kanisa bien ou bien tuna na bato mukolo Niarchos mbala liboso akitaki na Congo na Zaïre eske bayako zoye na fan club ya Niarchos to bayako zoye na banani ngana ebisa yo motard ba motard présidentiel cortège wow yo ke loba Karine Mokonzi azo bebisa communauté Karine Mokonzi non Karine Mokonzi aza icône azali incarnation ya ba Belge oui Karine Mokonzi aza incarnation ya ba Belge na ya ba Congolais ya ba Zaïro
Ngai po soki makambo bozo sala soki bozo benga oni pétition wana po karina zo problème soki penzanga papa robot na yebaki bozo sala ngo po azwa problème na kanisa bolinga bomona ngasi na komi na France mais lokola na yebi eza honneur ya communauté ya Lingala ya communauté congolais ya communauté congolais Brazzaville ya communauté angolais potango nazolobela Congo Zaïre nalobelaka ba nationalité wana nyonso parce que soko lobi Niarchos ba yebiye na ba congolais Brazzaville aza Brazzavillois na ba congolais ya Zaïre aza Zaïrois na ba ngolais peke baza muzombo donc aza susu Zaïrois et puis na batu oyo na betelo lisolo ba refula ba misusu ba pesa mbongo bazonga poto misusu bazana ngola ba koma batu mbongo minene na kotanga kutu kombote kende kaka na famille ya vie na biso babengaka mbwa putu landa leki na ye mususu ba mondo tuna bango ye azala pe na groupe wana ya bato yo ba refula na Suisse mobuta pesa bango mbongo ebele na moto moko bozonga susu poto parce que mobutu tango tanga ki penza makambo ba Suisse bakomaki alobi me o penza bana na ngao na soluka bango yeyo nye Zaire wa miso ga boyende na zako luka musala o bosali bosoke nesoka ba nyongo na biso bozonga kuna kotepe bokomi bino bana njili do lokola bosala kango ya moniato na kotindela bino voie normale bo multiplier ba carte pour citoyen bokene zoba o wana basana be col bolakisa bango kote okende baso lekisa tango kuna bon na boy na loba mingi mais oyo ezalika mpona mama Congo na oyo baza koloba soki banani nani iso ya koloba en tout cas pétition mpona Karine Mokonzi aza kobebisa communauté aza kosambwisa Karine Mokonzi aza kopesa elengi aza kopesa gu nzambe nanga en tout cas bokanzi soki ya boza na posa place ne wenenge Karine Mokonzi azaka moko icône azaka moko wana mama YouTube eza kaka ye bozo na nani po oya ye ifeti na ye ngai kolo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.